Comme on dit des fois. Merci beaucoup, Plati. Au monde de la vie, hein, même si tu as des relations, même au niveau présidence, il faut que tu aies un macambo. Vous comprenez, il faut que tu aies un macambo. Tu es entre nous les youtubeurs, tu fais un habit sur la base créé parce que tu as une youtubeuse. Si le cœur n'est pas une youtubeuse. So quoi t'attends nous imbécile yo ça l'état congolais. Pour assumer tout ce que tu dis. J'ai compris que Maniké n'a pas des épaules. Ami Benga qui général et Tumba, mais Taka Lelo va quoi ici général et Tumba. Général et Tumba. Bon week-end à toi, Nakata Bolo quoi. Bon week-end, on met là. On met là vraiment, en tout cas, il faut bailler la sous ma sangana mela. Pour Banamasina, oye. Toujours Chango, toujours en avant. Aza pour minuté. Ana pour ma sindité. Ton sur la jour, Ezaki ko sindi le kerte. Même si tu as des preuves, réputation ya mutu, ma bébé ça ngote na milieu public. Réputation ya mutu ça sacré. Vous comprenez? Ngala ibi ba te belé ba bala ba chel. Ma olinga te o salir personnalité ya mwasina, personnalité ya mutu, eza dignité ya mutu. Même si vous êtes en conflit. Na lobi boye. Même si on est en conflit, injure public bakangela ngo. Kay kofi nani fallait resembler. Azaki sur na bateau bazaki na simanae et puis eloko lekelanga ken piana mokolo lokwa ken piana o lekelo bi manike na ba relation donc relation la nde tinda ki manike akebimisa buzoba te il faut to banga makambo faut ko banga makambo na vie na tindela ki o voice bien na téléphone nanga na biso na koki jamais quadra au côté là alia parce que moi je te dirais ceci manike azafimo aventurière alo kuta makasi depuis bakamba vola comme leka et sila mais tala lelo na kata ya mutu kata major otuna abimisa makambo ya nani abimisa makambo ya babia peut-être que yango ezali cause makambo wana nyoso manike botaka babia manike botaka babia te manike botaka babia te manike na Jonathan azana babia azana mwana ne mwasi azana o mobali mwana soda Isaac News Télévision. L'homme simple, José Young, Patison Mabian, lié l'image. Il y a un temps pour toutes les choses dans ce monde. Sosola, yeah, Sosola, Bonjour à tous nos fidèles téléspectateurs d'E-News Télévision. Je pense que vous êtes branchés scotchés en ce net moment pour suivre votre humble présentateur de cette émission Éveil du peuple sur E-News Télévision au nom de Plati Lukao, pardon. Na Pesibino Bambo Tebele pour la confiance, na fidélité. À tout moment, na kata chaîne Bino E-News Télévision. Là, je vois en particulier José Yungu, l'homme simple, puis Maman Rose, la patrona. Je pense que Bozo la nanga na minitio na bosanité, Maman Mifi Kabelo na France, Balobi Muto Asimbi Masolo ya Kabelo na Kacha France. Yewana Maman Mifi Kabelo. Kaka comme d'habitude, soki to kuti na wesika na plateau kaka ondingo bomona ka boyebi ke to yaka koyamba Miss Lolo Maya Mukamba le meme des abakouk elongo na ye tokosola na ba actualité ou bimi na tongo ya lelo arrestation ya manike na parquet ya grande distance ya Gombe oyo esali vraiment polémique makasi na niveau ya internet elongo na analyste monene Miss Lolo le meme ya ba abakouk kende kaka alobaka meme na bango na yende tokomeka un peu ko développer to meka ko découvrir d'autres propos au travers Miss soki toza même munoko na régie akofongola déjà bilili to banda masolo na Miss Lolo. Bonjour, monsieur, puis bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour à toi, Plati Lukao. Bonjour à tous nos abonnés de E-News Télévision. Bonjour à toi, Violanga José Young, l'homme simple, Nakata Nouvelle-Zélande. Bonjour à maman Mifi Kabelo. Bonjour à Violanga Kloklo Monzambi de Bundes. Bonjour à Batutu. Bonjour à Bachangoumen, tout. Donc, Babi Victoire Ezaya Bisso. Bonjour à Cindy Lekeawan Koro, l'honorable. Bonjour, on a vu un Kofi Olomide, Sonia Mbeli Babeta le Kofi te veut dire Mutameka Kyo, Akoy Makale Kale. Bonjour, on a Maniké, en tout cas, moi, je suis venu là pour souffrir ma casse. Et ça, $20 ou 20 na moi place le Botswana, moi place mon Pepe Kota. Pour ce côté, on a Kobolo, moi, ma casse.
Donc, merci. Nabatutu Obalinganga. Moi, Miss Lolo, Koko Bakouk. Bonjour, Nabaleza Bakouk, nous sommes le monde entier. Bonjour, na président José Ngonzi, donc président Yabaliza Bakouk. Bonjour, na maman Elimbizi, na France. Bonjour, na maman Yvette Pemba, toujours na France. Bonjour, na maman Kapika Pinga, la source officielle, Babi, Motema Malamu, Yayo, vraiment maman Eleki Koua. Motema ya papa Alain Makabu, ya mami Longo, Macha Moumenu, motema ya papa Jean-Claude Mibangu na Londres, na Pesio Mbote, ya mami Kina, motema papa José Malolo Mbote na yo, veut dire tout le monde, baza na branché scotché, baleza bakouk, na monde entier. Mbote na bino, restez toujours branchés, na film la biso ya tour de Babel, place au mam, mam sazo sepeli sabatu quoi. Mazozona Inde, chouchou na nyota na Londres, na pesimo mbote, merci. Merci également à la patronne Karine Louti depuis Australie. Alors sans plus tarder toko fongola ma solo na biso na Italie actualité où ils allaient au top arrestation il y a maniqué misilolo to yebi biso nyoso ke ba propos moko utaki ko bima o maniqué a utaki na ko tenir et pas ya Cindy Leker et puis Cindy Leker a prometté qui a ko poursuivre et puis lelo na 4h to apprendre biso nyoso ju ba news o uti ko bima ke maniqué est arrêté. Est-ce que arrestation na par rapport ya ba propos ndenge le kaki hein la dame a bien agi ou bien il sengela ki ba mekampe ko solango en famille comme on dit des fois. Merci beaucoup Plati. Au monde na vie, hein, même si tu as des relations, même au niveau présidence, il faut que tu aies makambo. Vous comprenez, il faut que tu aies makambo. Tu es barababilo ni to robimsa. C'est entre nous les youtubeuses, tu finis na biso za rababes to créer parce que toi ba youtubeuse. Cindy Leker n'est pas une youtubeuse. Cindy Leker c'est une femme d'autrui. Cindy Leker aza moi simoko très assise et puis aza fille o asa la fierté mboka na biso libanda mboka. Nous les youtubeuses to zarawana ka pona ko critiquer et loko boebimi to sala ngo banalise. Mais to tenara compte ya ba personnalité ya batou, tu vois. Maniké ba fundi et pas Cindy. Cindy tuna ki est-ce que tu as des épaules pour assumer tout ce que tu dis. J'ai compris que Maniké n'a pas des épaules. Ami benga ki général Etumba mais taka lelo ba ko ici général Etumba. Général Etumba. Bon week-end à toi, na kata bolo quoi. Bon week-end, nga na omela. Na omela vraiment en tout cas faut bailler la nga suma sanga na mela. Po bana masina oye. Toujours chango toujours en avant. Chango ke liboso. Au final moi na masina fi ya salité, abota raté tout ça. Alimbisa ka mais tango yo bebisa, o ba diffamation contre une personne, a diffamer kombo ya mutu. Bakangela ngo. So manika au la prison ya mukie akobeta ta ba 2 mois, to 3 mois. Mais Miss Lolo, est-ce qu'en public, on peut faire sortir quelque chose aux alina ba quitter potentiel na yango donc kobima ko lobela elo comment aux alina ba preuve parce que tant abane ko lubango abane ko insister pardon que j'ai des preuves ce qui bolingi na ko bimisa peut-être que bisika ba ki tant ba koleka na ba procéder au samba il peut faire sortir des preuves même si tu as des preuves réputation ya mutu ba bebisa ngo te na milieu public réputation ya mutu sera sacrée. Vous comprenez? Nga na ibi ba te belé ba bala ba chel. Ma olinga te o salir personnalité ya mwasi na personnalité ya mutu eza dignité ya mutu. Même si vous êtes en conflit. Na lobi boye. Même si on est en conflit, injure public ba kangela ngo. Là c'est connu de tous. Eza kana peine nango. Vous comprendre? Diffamer quelqu'un ba kangela ngo. Kwa ko loba ba propos moko ya bien te pona mutu ba kangela ngo. Maniké amekaki o comprendre ayaki ko meka musapina mudindo na muzindo jour wana drogue amela ki lekaki trop na mutu o comprendre drogue amela ki lekaki trop na mutu da ko bimsa biloko wana kay ko nani fallait resembeleti azaki sûr na bato bazaki na simana et puis eloko lekelanga ken piana mukolo lokwa ken piana o lekelo bi maniki na ba relation donc relation na ndetinda ki maniki ake bimsa buzoba te il faut to banga makambo. Faut qu'on banga makambu na vie. Du fait que yo banga makambu to mona lobi likambo batu ba betelo maboko lobi likaola ningi sur internet. Mais tala lelo ndenge bakanye yemo na 4h20 minutes. Na pyjama na ya lati. Bakanye na 4h20. Ya ko konda associé drogue ba mbele et puis a stressé. Mutu so a stressé za suna pongite. Maniki azala azange ki pongi te chité ba munyo so mabe.
et puis comme ils sont elongi sous ma bé makasi mais kolanda mais ba propos wana miss lolo soka parvena ki continuer de telles propositions parce que babande koluka mabe na mwana na ye oya linga ki nete na mwana na ye na lobi boya moi je te dirais ceci Maniké aza fimo aventurière alo kuta makasi depuis bakamba vola comme leka et si là mais tala lelo na kata ya mutu kata major otuna ye abimisa mamba ya nani abimisa makambo ya babia peut-être que yango ne ezali cause makambo wana nyoso Maniké abotaka babia Maniké abotaka babia te Maniké abotaka babia te Maniké na Jonathan azana babia azana mwana ne mwasi azana o mobali mwana soda siko poani alingaka ko taba nini ba problème nyo surtout atanga muta babia babia sale bien ne alobseke soute babia félicitations prince babia yo Maniké azaka na babia aka na babia te poani alinga pona nini alingi a surcharger mwana wana parce que on est comme le servitude pour à constater que batube bazo chez moi miss nous inandeka mabe ya kolekise na banzela o peut-être ememaki mobali na liwa yango alingi te pona mwana nae na bien omoni Maniké so famille ya bababi ya ndonga bana kindoki ba olia mwana na ba bomba mama bomba bana ngana star osomona photo mwana ngana réseaux sociaux nga publier bana peut-être pour bana baza ba star te mais yé pe mwana star non ba star musu ba publier bana ba nga publier bana ngate na protéger bana nga maman faut protéger bana maman ko exposer bana te même chose na mwana star donc oko protéger ka ndingo lobana yesi koyo façon oya comment ko traiter babia et comment le quoi babia aza spécial par rapport à bana surtout botikali ce n'est pas bien Maniké so moya otamola na babia atamona wa mwasi atamona wa suka ya mobile mais Jonathan bimisa kete poani abimisa Jonathan te poani Jonathan za mwana liboso Jonathan pas za so chroniqueur na yo kaka poani abimisa Jonathan te mama mabe mama kabola bana eza malamu te o sala bana lokwa ndenge nzamba lobai na Rachel ke o na libumu na bana bazami balé na nani na Rebecca na libumu na bana bazami balé ba bota baba mapasa o koto ndena olinga mingi aza wana nzambe wana zaki cas exceptionnel babia kozwa ako rater vie mais Jonathan pesi mama bango vie o moi ça pesi mama bango vie o ana suka pesi mama bango vie koza musicien linko lo bateke ndo reçu nga yembaka ndena fani bona yembaka mais et ça na ba temps o mususu ke ko sala pe boy esimbi o sala pe boy esimbi te nga bandi ko sala théâtre lelo te mais na yeba na théâtre pe makastin et loko esali ke ba yeba nga lelo za monde YouTube ba négliger bana te mais si ya ko kamwiza te tango bakangi a changer maloba a lobby ke il y a un problème na Cindy Lekerete bon o afinga mwana masina na za Cindy na bango fio aloba mwana masina commune salité donc abi azani na problème na Cindy Lekerete nene atala munokolo la stade des martyrs nene afandi po finga Cindy boy mwana mwasi obenge boy et en tout cas comme singa obi ka koza zobe eza mabe makasi nene alobi Cindy boy oyaka ki boy biso to mona ote et puis on donne qu'est-ce qu'on reçoit na mais te fois c'est nyango nene oloba et puis magistrat chamala nengo za wana soki kabila bengana kayo ezaki po ndo sa musano convenable te on ba convenable maté mais on ba convenable donc nene tu es vraiment bourri qui a dernière qualité zoba ya tala libele munene koleka yanga lokwa saki allonge makala miss mais obaki na biso na iba munene le quoi stade des martyrs donc yo fani po finga Cindy to personne sous makambo yo zara na fantôme yo zara na kisi yango reconnaître que kisi ya Maniké en mouvement moza ya mukie yo penya so noela madinga lobi atielo penya ala lelo penza pongi atielo li yakanene yo lingo kima do kimana so zaki moi sa tembe penya moi sa tembe moto na ngenge dingwe moto na ngenge falo bima o loba na ozara na pema mukuso wana pour ma cœur mais olingaka ko yako finga ka batu apo ba yako lobelo tala tolo munene nyama continue sur finga Cindy au moins biso mo bana masina ndeto yela bis mais je me rappelle d'une chose très importante o yebisaka biso na ebandilike na année au 2023 benda okozala non na ba problème na o finga te o sama finga bato ba finga sila te na loba bien na préciser qui o na préciser qui gaza hypocrite te na loba bien
biso ba bakouk soki ba fingi sila to ya souté ba fingati moi so jite lo mabe o ya bimi afingi sila o moni biso to yo répondre été o mususu vient li tutu abima ya finga sila to yo répondre été poto lo ba to occupé te mais on a ba o comme ce ko par ya bana changu bana changu ne suppose bana changu ba délégat ki ngai nana délégat ça bo carte bo bimba oyo bo tutu ba télé vidéo so ba moninga ba féliciter nga en tout cas finga manike kitoko. Donc bana changu baza d'accord na ba propos yo zo tenir contre man ya changu naza ambassadrice ya changu na ye ko défendre changu na mafinga notre cause est juste to kolonga baiser de jida o bo pesa ki sini e fongoli biso miso tina génération future tala sidi le keba avanda abi molongi est-ce que nakati ya keli mokili yoka manike vie les gens dans le marché et puis ndenge zabo ngana mta YouTube oyebi oza nani na YouTube mais yo yebi o manikaza asa nani yo yebi te azelote ami benga général etumba ami benga ki yende nani alobisi baba yaya o mani stress ne betio ya comme long mikwa lo kwa likak ba ucho yita o mani stress bakanga na pyjama ngako bakanga nga bien bakanga na lelo la makala lelo libe bae lelo libe bae aoyoka quand moi Miss Lolo za tellement satisfait tellement contente na arrestation ya Maniké hypocrite m'étonne jour bakanga nga batu basepela nga batu basepela batu baya bazwa image na parquet nga jour bakanga nga mokili tour à tour ya asimbi songa mbeli ombeli o ngani na zabo na kofinga sindi po na lia te po mbeli oyo ali ya bomela magode yango sindi abomeli yango ndalo bon azane be na problème na sindi yango mama Maria mama ba Miss Minou bo bossa na ye bo bossa na ye Miss Minou moi siki toko ali azawati azawa ali azawa Miss Lolo ali ya mtu otina basambela Maniké ngo bravo. Chers fidèles téléspectateurs d'Inews Télévision, nous sommes en train de poursuivre notre émission avec Miss Lolo, le mémé des Abako que Maya Mukamba. Je crois que vous avez collandé na boké biming koleka mais essayez un peu. Abako mususu babenga male ki osali bien. Manika leki si comment ko finga sinja batalobate. Wana vigoza ya bango, il faut balobaka ndengwana. Oh. Oyebi ke okamsanga. Musu baza sona sale mission et sepeli si bango te babenganga. Bakoma kuti musu mama leki nga za bakuku mais la sepeli na ba propos lobiti. Nga no mona nanga. Oh yo no mona te nga la ndela ba commentaire. C'est bon mona tene na ko répondre na ba commentaire. Loki kepa Akima. Est-ce que nakati ya arrestation wana eza sérieusement Cindy Leker nde a meki ko mettre en action ou bien il peut y avoir d'autres personnes. La bobuli yondela na yango la. Manika za la viena itala keli pia la kizengi. Manika za la viena bobuli yondela. Aosa bobuli yondela za nani na mboka oyo Kofi na bubu tala kar. Kofi bobuli yondela. So ba tse ba on a balance. Bubuli yondela côté de EPZT. Kofi akutana na président de la République à Solana président. Après ambassadeur, il y a culture et art. Bon bubuli yondela zana. Ambassadeur il y a dini ya di konzi pour protège. Bango ni so ba ambassadeur. C'est le hôtel. Bubuli yondela za simple citoyen. Oh bata ba mission man ka pinga mbongo. Zela non pardon. Zakoba ole kumu. Manik de John. Moyo le teli de l'autoka na tcheku tata poudre te. Na zotoka. Bon manike kuna osande ni. Na obona nde stress et sala manike puis social drogue du soir ka osembe bo mbebo ka okaye. Mais quand même malgré ozane sengo ozo sega mais il faut kota la paix passe muninga alobi famille batiki à cause de makambu ya YouTube tout ça qui Sinjora a en fait a tourné G pour ba parvenir ko kanga quand même il faut oza moi na mawa muninga na eta wa kutami na minitio oli elle est en train de souffrir quand même. Souffrir? Non, elle ne souffre pas. Soyez bien. Non, aza na eta ya esingote na minitio quand même. Bon ngala sani ngapi bakanga déjà. Ndenga zabo aleki na equipe bato bata minene. Yo so mona bakekanga mutamukie.
bato basona na quartier osomona bakangi bango kebake bana ba niveau ba parquet bato bafinga na balabala osomona na kati ya mutu ka recevoir so afingi oke funde ati yes ko na minute obanike ake na parquet aleki na ba étape biso ba miso lolo tolika pour être grand il faut les kananzela parquet oh so ake ko makala bien ake kuta na nani na Fortina biselele ake kuta na banani ba nani ba Jean-Marc Kabundi ake kuta na bato nyonso to ya gouvernement o ba uti ko yiba bambongo bakangi bango même ke bani ka ozala bien kuna kati ya prison ba ndopia bambongo et puis dinga sabo mani ke nenga ba batala ka ya partir à prison à start oui ke kaka lelo mani ka okende pour lelo ne mutuka ya prison yaka o nga ba betela nga machine nga bakanga nga jeudi soir vendredi na bimi so na lala ka lelo samedi ba nga ba mapenga pe ding dang longa zela manika zokota prison longa palika ke prison mama bala basina botika likabuno kite on dit même ça y ba biso ça y a ça film biso bala chang totika likabuno kite oyebi ke okoki ko déclencher conflit moko entre Tchangu na Bandal oh bala Bandal kutu ba kotelanga ngala ba petit na ngala Bandal wana bana Bandal bada pour yo tanya ngala na Bandal wana na base place na ke na vandi boye okoto atindi na zo ha kwiti so na ke Bandal bana Bandal ku bango ba sepela tene manika finga sindi batambo mama zabe mandiki je crois que nos fidèles téléspectateurs d'Unios Télévision qui nous suivent de partout, Babylone on est il faut porter biso ba miso to tikali quand même correction même benayomo ngala fingate mais vérité ngala loba vérité nakata mafi ngala fingate ngala loba vérité o comprendre ngala tikala nga finga mama garde ki dinda mama na ngai na présenter déjà batu mama nanga mama mo ya bien mama prophétesse apekisanga mambo finga président Josué Ngonzi mama Kati bapekisa biso mambo finga nga finga te nga na ya lobaka nde vérité la nga e bongo maka injure nde bakangi manike boy nga pe lozwi les sonti nga pe na sabo na luka na ona finga inango moi on a fingité apaka manike mois de décembre na finga pété ngala za no seigne Miss Lolo le bébé des Amagogo Maya Muka na za no seigne da ministre de la zaboye lo ba total mois de février mois de mars to février on ndenge kede la to finga nene asiko na fingi ozo reconnaître la fingi nene mu no mne le quoi stade de martyr asa ka bon tala blone bien et donc les banques ça le quoi ngubu nene a pas fini a fini sini boy on y a le batake aux travailleuses pour signer à travailleur il y a travailleuse à Kofi ba ni travailleur to travail bon l'accent pour place ne ça nga compliqué na ebate et ça travailleur to travailleuse travailleur oh matmuta mayela vandi côté la nga donc Cindy Lekier elle n'est pas une boy ndenge yolo ba boy eza mwa mobali boy playboy playboy eza mwa mobali mwana mobali o asala ka musala ya ndako babengaka ye domestique to majordome ezaka bongoti mwana mwasi babengaka ye bonne siko tellement que nene aza zoba ndazo finga Cindy ayaka ki boy na quartier latin muto ayena musala na ye na nzoto ayena art na ye na kata makila yo benge boy Obengi boito aza chantre. C'est ça. Mais quand même honorable Cindy Lekier a kokipe koza na mwa mutima ya kuzo ça moi masila to tika likamno kite. Yo mona te to bomba ba rebelle. Biso tika likamno kite. Même ici Muninga a s'humilier, à s'excuser, beaucoup tika kate. Azong sa réputation Cindy. Azong sango. Mais quand même déjà lobby que y a un problème na Cindy Lekier te. Problème na Cindy. Problème. Mais tant ou bakangi a lobby tenga na un problème na Cindy Lekier te kutu aleli pas mo pa o vie o ko sala nga boité o yebi to bandakala. Malika leli. Kakure. Lelo pa na 4h20. Félicitations premièrement à Major. O akayiko kanga manike de John.
Et puis équipe mobimba on va travailler qui va féliciter bino. Bon apenya ba soda solo. Na sepel na bino 4h20 bolali teli yakabocheli ewana. Bokanye beko le boko le be kraka. Beko le kraka. Manikala tika. Oh! Manikala kraka. Ngako tu balatsanga kraka te. Oyebi nga basala nga basera mbati. Sere mbati. Mbati ki sorota mbati. Namona nanga batu bazala na esengo me ya misi lolo ya lelo po passe kombeli muninga yo esengo makasi boye. Kama benda ba. Me manike la tikraka. Misi. Manike la tikraka. Ah, manike te. Oyebi ke comme général ba pesa fo ngale la tango. Oyebi ngati bakanganga. Natikala olela te. Natikala olobelo otelesi bango ke botiko kanganga na okende ti na parquet parce que l'état est bon mamutu te. Comment l'état est bon mamutu? Ata manike na za babu mala moyete. Ata sali 3 mois de prison, ata bakatele 3 ans. 4 ans de prison. Abimanika. Tant pas bima, oti kane munoko te. Aya zonge ngakutu ko bima kana bima lobi nango. Parce que je crois que batunaye pe na mini cho baza déjà na mouvement ndenge bayoke manike na bango legion bakangi ba telemi ba koluka pe ba avocat tout ça pas défendre quand même. Y a pas de souci. Oui, avocat fa ki samba po. D'ailleurs kutuka na parquet wana. Sans un avocat te ba peso avocat. Ba ministère public. Ba yelo ba avocat oya. Peut-être prison oyo oza ko espérer wana pe eyate au mona na poko lelo pe ka ba abimine be makutu. Na 3 avocats nga moko 2 au famille nga bayela nga na moko ba pesa nga kuna parquet donc famille manike voilà bon na nga ba jeter ce qu'on a tiko seka famille manike parlons maintenant des choses sérieuses manike ande on a bino bo comprendre ngai na osenga kutu nga pona nga na place bati na manike na parc na prison bati na CNPP c'est grave ça comment bati na CNPP azana problème en mutu oui. Au moment où on a fait des côté par neni CNPP bima, on a gardé ça sur des ordres. Président Fachi a joué en intelligence. Bazui on a fait des batailles kanya ba bité, yeba otia na prison te CNPP. Neti maniqué. Et loko esenga, il faut que les CNPP ba pesi ba kisa makasi ya pongi alala et puis ba sukole makila. Au moment où excès de drogue na nzoto mutu e bebisa mutu. Ta maniqué nda komi. Aiba suteke mafuta apakola iza kombo nini ye mafuta so toeza ya mbila kutwa kutana ona sa drogue opakola munyo okala kwa mafuta ni apakola savo ki bola osukane na ngopo aoyeba na eti dita kai na point ya drogue na yebi de tango amela drogue ngo soko zaka na yo bano mela drogue pas Didier Birik bibi babandaka komi ye na mobali na ye bambana omela tango mobali na simisa mutu ka pa fie faida na bakiboma yo boninga mamna loba na yeba te maniki ala mutu na ngati tout ça on a bien la maniquer maintenant ma fille ba na machine comme la saleté des places na kabwana na ye donc auparavant boaki bapi donc on so la bien o mutu na ngabonga makamna na ko lo ba maniquer ko sana ko saka na bi maniquer lelo te quand même oza ami mabe tango bokabwa na mutu nde oke osambwisi bongo ngam tali bosone za bien mabe yo na otala ami emnemite ngaka mutali bosote mutu to liane sani mako o mele ni vers mako bimina mbali nao akebo afingi yo ngaza na mwana mwasi mo abando ya aw ayaka 6h azonga 21h para bango mafinga biso to lia Thompson na mukenda ko mobima Thompson na mukebo ngamona na lingano elo ngaba Thompson na mikebo na liate ngali aka 25 plus 25 plus ezate 20 plus a mwa minene sko oyaka pa baninga wana olie po melina supu aloke yo panzi bango sango ke balia Thompson na mukie ndako mobimba muninga malamu te akomo a parvenir ko linga grand eloko na baya epe na yina a parvenir ko linga grand fana so liambonga yana biso sanke ngana yeba oyaka pa baninga wanvia yana bango atindela ko bambongo obenga ka eso okezwa mbongo asima ngo fingiye Miss Lolo le même batu bano mona biso baloba bozala bien camarade mala so akia mupanza finga fia libabe ma ya zone étoile nanga o utiliser o comprendre yo benga mutu mutalibabe ngaso na bike na tamo na lelo lobi na tamo na osima monte na okima o na comprendre que ngala yo makile tout até
mais tant yo yaka pa na nga so ye pa na nga ozwaka ba mbongo ozwaka ba kodi bozwaka ba boye obenga nga libabe ndeni bon siko mutu so azali mutu libabe oya pa na ndeni donc fana manike bolimbisa manike a mwana bino lelo ça c'est là en famille ande nde kwa profiter ape nde kwa sindite tolo ba vérité quand même mon pas koki ko zonga moi motema sima ba fingi sin yo mo pa ondalinga sindite tika to sala ba je to sala ba je mon pa linga sindi makasi to bossa na ngoti mwana na wanko sindi vraiment donc mon pa linga sindi makasi. Je crois bien que bah fidèle téléspectateurs réunion sur baza kolanda biso partout dans le monde boza ko comprendre tozo kene déjà na ko chité kalaté toza ko kwea donc eloko e komeli maniqué de John na mukula lelo et ça biso baso to tikali les sons ko tenir ba propos en public et surtout na o etali vie privée à mutu na makambo oza na ba preuve tangible était eza vraiment la muté Miss Lolo conseil pour na ba chroniqueuse ba journaliste donc ba tunyo so de partout par rapport à Likambu et Komeli Maniké, qu'est-ce que tu peux leur conseiller pour parvenir à tomber dans Babylone René Tchabouete? Na pia conseiller. Ça va conseiller. Na pesa raté ponga pe ya bango la ozwate. Na pesa conseiller. Bango mikolo bongo. Bato basi bakatsa boulevard na ya la vente bango na depuis bango conseil ba yoka ngate nga pesa conseiller. Mais la foi vient de ce qu'on attend. Tant o yokande mutu assez corrigeaka. Nga so na pesa conseil na nga na pesa ba verset biblique. Mutu soko yoka yoki so yoka te talinga te ponga na koma bibliothèque mais na vandi bonese ba chroniqueuse ba chroniqueur te na pokwa aka so émission e coach omane bat mofinganga mais na yo moko pe ba propos te na ba tala en public e talinga ite ba propos tenir ngajaka ngai to no be oya engage deuxième tour non les gars sur l'élection deuxième tour. Merci beaucoup très chers fidèles téléspectateurs d'Union Télévision, je crois bien que c'est par ici nous allons mettre point à cet élément ya mukula lelo avec Miss Lelo le mémé des Abakouk to sololi na ina Italie arrestation ya Maniké de John en tout cas bolandi biso na bokebi mingi koleka là je vois maman Mifi Kabelo na France balobi muto alandaka Miss Lolo na ba émission nyoso ekotaka na news de télévision yo pe ozolanda biso de partout au comprendre vraiment pourquoi Maniké a comité na Sikao Azali actuellement. Miss Lolo, mot de la fin nayo. Si vous avez aussi quelques dédicaces à présenter, na ba fidèle abonné na biso nyoso bazaka toujours branché. Ya ko lande émission éveil du peuple avec Plati Lukao. Dédicace ko zanga te dédicace na ngeza na magistrat Chamala. Vraiment papa merci beaucoup. Moussa les salami bien. Vraiment na pesio merci ba mbote belé. Mbote na ngai na maman Mifi Kabelo, donc bakabelo a soin pe ya propre bozwango pa mama Mifi mbote na nga na mama Mimi Poudi, mbote na nga na tonton Edi Mboyo Poudi, mbote na nga na tonton Lebrun, mbote na nga na Grâce Kwanza moi c'est kitoko kwa Grâce Kwanza, mbote na nga na mama Yvette Pemba. Merci beaucoup na mama Elimbizi biso babakouk to pesio merci vraiment mama Kandolo bakinde to sala. Merci beaucoup na vie nga Kloklo Manzambi de Bundesvia Petit na ye. Merci na Kongolo Mujanai na peso ba mbote belé babi wana penza cerveau mon terre quoi le savant dit Kongolo Mujanai mbote belé na vie nga Enoch Lankoso sénateur à vie na peso ba mbote belé na Maniké de John na kata boloko na moyo yo penza na ebi show veut dire mulunge moko Maniké oyo kananda mabete ngana na libana na ozo mpepe na oka moyi bosko Maniké mutu bakangi et puis na kraka suna pyjama et puis pyjama na ne chauffe sa nzoto na pio mbote master na Maniké ya nga la grande mbote. Merci beaucoup à tous nos fidèles téléspectateurs d'Union Télévision qui nous suivent de partout. Bon, on ça biso toujours lito y a kolana ba propos qui toko autre présenter kabino na 4e émission éveil du peuple. Comme je vous ai toujours dit, tout est bien qui finit bien. Je rappelle qu'à l'antenne c'était votre humble présentateur Plati Lukao. Je pense que Toko Minasuka yonan o sabonate soko tombe mbala liboso na chaîne o News Télévision Toka. Je vous en supplie.
bo s'abonner massivement, bo partager vidéo, bo liker et surtout bo tiki la biso ba suggestion na bino na ba commentaire to koza ngate ko répondre bino. Na lobby na masolo etali kabelo na katia France sokoza na posa kabelo original et adresse isa c'est moko mifi kabelo komela biso na ba commentaire to ko pesa yo to ko orienter to ko mettre en contact na mama mifi kabelo pose ba kabelo original ou euti N, cela veut dire euti directement na katia full là na pesi mbote na ba abonné nyonso o bazaki skotia ko landa biso José Yungu l'homme simple, mama Karine Louti la patrona, mama Rose sponsor Kamoro tozakane na kata chaîne Inews Télévision. Portez-vous bien, nous allons nous retrouver au prochain numéro. Bye.